kolinga te bapesa bébé no bisou ozana mwana bébé ozana mwana ya inani ozana mwana quelques mois ozana mwana genre des ans kolinga te bapesa ye bisou boya bisou na munoko bisou na matama bisou na mbunju bisou na maboko na maposo non parce que mwana na yo azana défense immunité faible. Donc, ce qui nous dit que na pour comprendre, bantikor na ezana nous faible. A koli sinon bantikor na été à ça moqué. Alors, ce qui va te pese ba bisou, batu bazana kana epest. Batu nyonso te, batu mingi bazana epest. Yemo kazana epest, ayebite kazana epest. Yazo vivre bien, azo tamboula bien. Parce que ba défense na ye, immunité na ye, ezali déjà ekuba. Bantikor na ye, esi ekemba azamukolo. Alors, bébé ezali très faible. Azoko développer yango soki apesi mwana bisou na munoko na limnoko apesi na litama apesi na liboko ekoki ko contaminer mwana alors soki mwana zu epeste ememaka tina liwa bambuma faible ya fièvre o ezalaka bato so bazala nango bazana epeste azo vivre normal yaza mokolo ememaka bana tina liwa kolinga te bapesaka bana na bino mike ba bisou non mwana muke azana défense te mama ozwi ozana bébé na ya nini boya po yo mto memi mwana wana na libumu nako soki quelque chose yeli mwana na yo soki mwana no akufi yo oko perdre bino muzaka bato tembe bolingi tembe bokindi ko sala ba recherche boya nango boyo basoki na kosi tuza ya solo na yebisi bino abonne à Tanner salut.